corps au Ezawa. Bon, peut-être peu cause là. Papa Bourgmestre c'est ça informé. Mais ce qui est important, les policiers au bazalaka tout autour awa, au basiver ba wenzo. Ba yeba déjà que corps depuis vendredi. Nous avons fait les lots dans le côté. C'est qui depuis samedi. Depuis samedi. C'est ce qui fait que le message oyo, pas que ne pas connaître son papa Bourgmestre. C'est ce qui va qu'on la mongo, bazala mongo chaque jour. Côté cassé, côté la nyonso. Et pas l'on la corps et ça moins passe. On a tenu à la ville. Oh ma tête, vraiment ici quand ba konzi ba lekaka. Ba uti boye ba lekaka. Akufi na nini une information là. Bon, yene nga sabonga akufi na malade. Muta kozo soit zate, soit disant muta liboma. Donc il y a pété, ya ngwana sali ke, il y a kufatika la wana. To senga ba l'on la corps oyo, ba ke no c'est fini. Et vous me la teka lelo. Ngai. Ngaza posa balongola. Banda jour banda vendredi tilelo. Tilelo bakipaka été banda vendredi. Bonjour. Bonjour. Ah toza. Awa toza na pont Matete. Na pont Matete, précisément la commune. La commune à Matete. Moto a couffé depuis quand? A couffé depuis samedi. Papa, bandela olobi? Depuis samedi, Moutou a koufaki. De l'homme connu. Le lot toza lundi. Mais dit, Alali combien de jours? Alali samedi, dimanche, 2 jours. Awa. Le lot 3e jour. Ah, la commune, moi, mon kondi pas à la. Ba kondi baza, mais ba kondi mo ba kiparate. Donc, toza la kanda parce que gouvernement, les hommes animaux, bazo zo soya batute. Vous avez coupé depuis quand? Depuis samedi à Koufakia. Ah, combien? Il y a Matete, n'a pas Matete. Donc, ils ont un milieu de cortège, les kaka, ils ont nyonso ya mboko yo ba le kaka. Pe mutu akufi akobata mata, akufi en pleine prince. Donc Napoléon en plein boulevard. Akufi en plein boulevard, place batu nyonso ba autorité nyonso ya mboka ba le kaka wana po Matete awa. Na commune bazo mona ebembe na commune ya Matete. Mais réaction moko te ezali, même ba sécurité bazali, l'état en place awa même na pont oyo, ba souci ya te entouré pont oyo. Mais mutu moko te azokipe. C'est déplorable vraiment. Ezope ça passe humanité ezate na mboko. Nisme ezate. Donc ezope ça passe kota la mutu boye. On dirait na mboka ngo mubeko ezalaka te to ebite. Papa, l'information yo zalango. Mutu akufi depuis mukoni. Mutu akufi depuis samedi awa na pont Matete awa. To compter samedi après samedi. Donc de samedi, dimanche, na lelo lundi, journée ngo pe yango ezokende toza déjà ba 10h ezokende. D'après Bakonzi, azana morgue to beti bakundi. Donc d'après Bakonzi, ezaneti eloko moko be lipa allié ya bokani. Donc les OP ça passe vraiment. Moutou ya boye, on dirait ça. Ndeko bonjour. Bonjour papa. Tozo moi idée na yo na niveau tozo komona wa. Na yo makolo mona okuta ibele. Papa ya so souci na mboko papa to kele wa na mboko. Mboko na biso mboko to bola wa passe na mboko na biso mboko. Ah, papa ba zo yo nyoko na biso na mboko. Biso makolo mboko to mola ka passe na Congo. Ah, boye bele na mboko nini boye. Ah, on doit dire la valeur té. Bango ba la valeur. Biso za valeur te. Ah, bango batu, biso ba nyama. Ba bango. Biso ba tela Bongo la be. Papa na ngai ya kolobebele zate toza na besoin bazo ebembe oyo po ezekela manzambe. Bazo ebembe oyo bakunda yango. L'État a responsabilité ya likamba papa oyo bakunda yango. Motako pola lokola nyama boyete na mboka. Alali mikolo boni. Banda samedi tilelo ebemende ko oyo etelengani na nzela na ndenge ya kosakana te banda babenga burugumestre ya Matete mosala mabe na ndenge ya koloba te ndeko na ngai en tout cas fomo na loin papa burugumestre soki babengi yo na makaya boye ebemande ko efali 48 heures na nzela il faut ko ya ko intervenir pe olongola ebembe soki te population bakokufa na maladi yango d'épidémie ekomi kobeta na mboka oyo na ndenge ya koblage te babibembe bozotika na nzela